ezala wenge tante kitoko dadi boni pe ngai kobatama na kobatama yango na luko na suka mboka nzoya lobi tokotika yo te tokosoti na mata na mataku nzoya lobi bakotika ngai te ngai nde responsable ya bilobela pona lobela yo na kobanga nini okobanga nani pe kobanga nini ozolanda danger omoni bafi na biso eyebanaka position te ekoki kobonga lelo ekoki mpe kobeba lelo kotumba eza na kalikili te ntango tozotumba moye tukalikile titre na yo eza te yaza na titre nini ntango tokosilisa kotumba nde tokoya koyeba moto totumbaki eza mokonzi bapekisaka moto likambo mbala moko totyake po ayeba likambo azali kosala ye bapekisaka moto likambo na ntina ye soki aboyi botika ye ameka nzoto mama oo yaya yo komeka nzoto na jibe yo komeka nzoto na wera yo komeka nzoto na Adolphe de Minguez okomeka nzoto na wenge yo sa nani toye sikoyo yo na ken pia na bozowela nini ken afukameleli yo bible abwaki mungu alobi apeso 48 heures onkoki lelo Zakari mwamba dadi Zakari mwamba dadi tata pambola yo merci apambola pe yo ngana keni eloko ya kowela eza te keni elongi mabenga mpe elongi mabei tokei te papa naloba sa contrôle na contrôle maloba na ngai te ntongo etanaka te etani namona bapele ebandaka te ebandi yo mama na yo yo papa na yo yo koko na yo yo embesi na yo yo tata mwasi na yo barapele nga famille mobimba lokola nga mpe zoba na bimisa libota na nga nyonso na télévision balobi to profite kaka ndenge abimisa tofinga ye makambo nyonso totala na TV famille esambwaka te esambwe na kimi awa bayebisi nga balobi wana eza larme de crocodile nano osengi bolimbisi bien te faut que nous fasse comme la samba. La samba c'est long moi si ko moni confusion. Ballon. Ngai loka baloba kile ko fuma. Kisinjora et pas na yo dadi il était à Canada au monaka le Vienzora. C'est une femme ou un garçon selon toi? Moi si mobile. Po ba symptôme moi si na nzoto na ye ezali ya mobali peseni ezali ozolanda siko na tous les deux symptômes wana tika to benga ye moi si mobali oui moi si mobali ndeni kasi moi si mobali te soko luki biloko ya basi na nzoto na ye ezali OK soko luki pe biloko mobali na nzoto na ye ezali soko kei elobeli na ye na mutu ezolakisa oyo aza mobali soki oza na poso luka bilemo mwasi otali ye na to lokomona bapamplemou mousse okosentir ke kote wana akomi mwasi sikoyo bongo kote ase kuna nde sikoyo ezosenga contrôle faut ça la contrôle oui contrôle prophétique contrôle ya nzoto tolongola bilamba totala sikoyo azana mutakala ya modeli nini wana Vienzora siko faut que ne contrôler na contrôler wana siko OK pas na ye to kende pa na ye soki aboyi aye pa na ngai soki aboyi pa na nga to louer chambre papa chéri ozalaka ndenge nini vina yo ngana leki na tebe na bia papa chéri longwa kuno ningo sakana bandoka papa chéri toujours na elisunga bi papa chéri bina wenye bo sakana batendoka ya vanika toujours et puis comme tout thérapeutique toujours chokoloba te
te ata bosali nyonso biso tokoloba toujours. Allez, petits acles. Petits acles, mamba. Méchant. Bozo méchant dit, méchant. Mwana bendana idéologie comme je peux avec le métier parti dit n'est que ouais pas trop comme mon appel là-bas ou salut à toutes et à tous très chers fidèles internautes, bienvenue dans votre chaîne Toumba TV officielle de votre Zakari Mwamba 7M, le général de la presse internationale. Bob accélérant mon papa SKK dit bana papa SKK tout bon ngai boko comprendre que tije kiti wapi tije kiti bon na suka mboka dans le bas tije okita partout derrière mon caméraman. Et bah les hommes n'engaient pas les tabambisiers, tabazo péché, boromona tei, tokona kisabilote na zaka ta suka mboka. Tije kiti awa na suka mboka na yeko tumbana nani. Lelo banzoi bola musilanga banzoi. Bola musilanga bana tu ya wenge. Lelo akotumba toujours idéologie, otira toujours idéologie. Na lobi na kozala kaka boye mukolo. Bana poto tu ba kokotizelenga la. Ba délégué mutu moko question melanga sandal Jésus Christ salata mukolo rolata sandal ba honorable Arnaud Waku botema batama mère Hérode ba Grâce Tchunga de Paris maman na Kilal Mbayi ba Monique Kassa Momo Kassi la présidente de toutes les femmes quinoises ba Dario Kimpanga garçon Schengen ba Milchek Sandra mukolo ba kotizelenga la château rouge wana ba délégué lenga mutu ba Pablo Kitambala patron maison Kitam service nde mukolo ngala rolata sandal deux fois te soki te na kozalaka boye idéologie otika toujours idéologie lelo toza bongo toye kotumba après avoir koyoki nga dadi asengi lipanda après avoir koyoka ndenge dadi aleli alobi wana ezalaki sous les effets lelo bokoso intégralité tout merci na boss de boss Pablo Kini dispatchante le seul et l'unique déclarant oyo akangi Luanda wana mobimba zo contrôler Luanda wana di balobi bosa la confiance na Pablo Kini le seul et l'unique déclarant au gouvernement ngolais et ça les confiance aux abiloko ne par Luanda Lucas déclaré à solo on a ça sérieux plus que les mots sérieux elle-même. Merci beaucoup na sénateur Yanzambe pourquoi pas fondé pipi de lion na sa kolela bino mabedi bobu jenga ba otu balali Luanda meza kola muka des fois te balobi lelo toko sala bongo na dadi et va tumba kalombo mashi mukunu pa wani boss jour na kin na robosa na te boss Dani Dende le Real de Madrid nga Dani Dende moto moko très bien kuluta biko sola na batu na bandi siko tangu dada sako ya boka siko loyembo nani akobeta dadi mutute akobeta dadi ezala banzoi nani akobeta dadi mutute akobeta dadi ezala wenge Zakari Mwamba dadi yali susawa dadi micro na lingaka ngote dadi epesaka ba problème dadi tije kitiawa tata pambola yo apambola pe yo boni santé kitoko dadi boni pe yo ngai kobatama na kobatama yango na yako luko na suka mboka nzoi ya lobi tokotika yo te tokosoti na mataku nzoi ya lobi wakotika ngai te nzoi ya lobi tokotika yo te Zakari Mwamba dadi tata pambola yo ozongi su na mboko yo ozongi su na mboko yo bato olela mboko yo bato bazolela siloka na mabe nazongi su na mboko yo napesi mbote na baye nyonso ya biso o basepelaka na biso tangu nyonso ndenge toyaka toujours parce que epesamela biso musala ya bilobe ya bilobela
okoko botama na yo ozana mbongo ozana mapangu ozana mituka me bilobela tikela bakolo na yango ngai ne responsable ya bilobela pona lobela yo na kobanga nini okobanga nani pe kobanga nini ozolanda danger omoni bafi na biso eyebanaka position te ekoki kobonga lelo ekoki mpe kobeba lelo ozolanda nazolanda Zakari landa bien nazolanda très bien nakutana mpe na bato mosusu na vi na ndima teke na okutana na ye si vi na ngai eyebanaka te eza surprise to eza calcul to eza na forme nini ekoki kobonga lelo ekoki mpe kobeba lelo eske nga nayebaki aningi abeba rien chance bayebisi nga balobi bakisa nano ata 10 ans ya bomoi na yo bakisa lisusu ata 15 ans tika na yo tokotimala moko bongo te tokotimala moko na kati ya masolo napesi ata mbote te Yulushe Banze la fleur du jour nazolela Yulushe Banze Yulushe Banze la fleur du jour yenda bongiselaka nga journée mbote na baye nyonso ya biso tata pambola bino toza mbangu mpo babengi nga mbangu na banda kotumba banzoi bolamuka dade awa kobanga mutu te eza bino banzoi omoni na era kotumba etalaka toza mwana mukie toza mukolo kotumba eza na kalikili te ntango tozotumba moye tukalikile titre na yo eza te yaza na titre nini ntango tokosilisa kotumba nde tokoya koyeba muto totumbaki aza mokonzi tokozonga lisusu mbangu mpona koloba mokonzi bolimbisi me en attendant tosala ni totumba ndeko na ngai mikro yango yango oyo epesaka posa mikro yango yango epesaka posa bandeko tozala naturel ene yamba pele naturel yamba kepa bazolukola baolukiswa bakei deja kitoko epela bayebisi nga babiro de baa na recherche na ngai bake deja baluki nga balembi bayebi te sika tozali nga nalembisaka bato tona suka mboka nakanisi wemba yemba mikro pesa koposa koyemba yango yoke loko bapekisaka moto likambo mbala moko mpo ayeba likambo azali kosala ye bapekisaka moto likambo na ntina ye soki ya boyi botika ye ameka nzoto mama dadi abotika ye ameka nzoto omeka nzoto tobandela eloko wana Zakari tobandela yango mikro pesa koposa koyemba yango oyo esepelisa bato tu baolanda biso ezala mikolo nyonso navandi na ndako omona miniti oyo bato mosusu basilikaka ye pale alekisi me ntango bamona mikolo wana na oyo ete babi dadi akenda wapi bakomikolo kasuposa dadi yoka oyebi na osanti concert ebandi publiki siko batondi baotala ngai oyepesa likunga bapekisaka moto likambo mbala moko tochake po ayeba likambo azali kosala ye bapekisaka moto likambo na ntina ye soki aboyi botika ye ameka nzoto mama libala pasi mama kotumba pasi mama banzoyi basiliki mama ndeko na ngai dadi
bokolela ngai danger bakolela yo bana nanga na maboko ya mbanda te bokoluka ngai bakoluka yo point faible na yo nayebi okoluka ngai bon Zakari Mwamba dadi oyoki nzembu wana eza na message moko très capital très profond ntango nalobi bilobela nayoki batindelinga nzembo oyo bapekisaka moto likambo na ntina soki aboyi botika ye ameka nzoto yaya yo komeka nzoto na jibe yo komeka nzoto na wera yo komeka nzoto na Adolphe de Minguez okomeka nzoto na wenge yo sa nani na beni na nganzo nzoto dadi 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 tumana ndenge na yo dadi tumana ndenge na yo nzo mais dadi yo bisenga ni tumana ndenge na yo ngesi mais yo bisenga na ya to tumba banzoi papa na kosaki yo tumba banzoi balanda yo botela likambo dadi dadi obengi ngai yaka na tumba banzoi baolukisa ngame na kimi na suka mboka so na ye banzoi ya mpiaka basorganize ya mbongo batie mbongo bapesi baoyo ya mpiaka bobundisa liteya bakende koswa ye nzoi aza partout na minute oyo oke kosomba savon na boutique baboyi kotekela yo balobi yo otushaki biso oke kosomba sima balobi muta sima lobi yo te tokotekela yo te okoti aboyi koteka lobi yo te ebaona kolia ndeni dadi yo benga na tumba tumba na ndenge na yo te nga na kotumba na ngai kaka dadi yo bengi nga na tumba olobi nango tumba banzoi dadi dadi mpo naokisanga so niveau yoko dadi osengila pe te nga nasengila pe te me nakebi tumba eplace oyo baza majorité nga naza minorité moyen nabunda na bango eza te omeyebi teke mpe ozalaka majorité bien sûr naza majorité kasi bobima mpe namona majorité yango te ntango bazofinga nga kuna bino bomonani yosaka na nzoi surtout nzoi baofingelaka ya koto oyo awa nde awa kaka awa afingi kaka koto oyo banzoi baza mystique merci njoka lele epamba njoka lelaki po asentir nzoi modele basambwiseli ye koto oyo awa kaka nzoi azosambwisa ye ka awa mais kota balespirité ezalaki ke non ya mare na ye mare ne eza dea na cimetière basangisi nyonso te ne yo ne ya mama nyonso siko tuko pena banzoi pena awa banzoi balati ye kote wana balati ye kote wana siko dadi yo pena otikili pena olembino obangi na yo landa omoni masanga oyo ekolobisa biso biloko eza na nzela te okokaki mpe komela olobi bilobela ntango comprendre ke makambo nalobaki bandeko na nga batelemi bakondane nga balobi okokoloba bongo tolobi bango mpona nini Zakari molobani mpo mabe te nga namoni mabe te olobi noka analyse kaka osali etake dadi Zakari Mwamba miziki eza bien pona baye bazobeta miziki nalobela siko angle musical nazala mpe musicien nakutana mpe na bana bamusicien nayoka mpe lisolo ya miziki ndenge miziki etambola ozolanda lelo bafanatike bible ezoloba chaque chose à son temps chaque chose à son temps Zakari eloko foto sala ngo ngana yo oui dadi tolakisa mpe bato niveau na biso lelo baza na niveau nini bauta wapi lelo nakotumba te me lelo nakoexplike si bayeba touta wapi tozokende wapi mpe tokomi wapi. Merci beaucoup kelingo la motema Patrick Amisi la Musa Montréal wa mobimba basala ko la mukato sa bongo na dadi asa ko expliquer okoma na kelingo lela motema Patrick Amisi na Montréal wana na Montréal oui menga na zaka na maison Kitams Pablo Kitambale patron maison Kitams ouais kelingo lela pa ye makasi
kasi naza pe na mutu nanga moko aimé ponda dollar boss. Dollar boss aimé ponda. Aimé ponda. Dollar boss aimé ponda. Mutu. Suka. Kasi maître Patrick Mpiana komela ngai. Ah maître Patrick Mpiana. Na lela yo na lelo na sira ta au désert ngo na lela maître Patrick Mpiana. Rien. Akomela ka yo ngai te. Kilo. Ah, Agosolola. 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 Bon, merci beaucoup. Maman Clotilde Bondo, plafond de reine. Yo yebi maman Batuya, joli fils du roi joli contrôler ngai. Tchango la rando zo contrôler. To ça bon na dadi. Zakari Mwamba. Ouais. La nana betelo lisolo. Na mona miziki, na beta miziki, na yoka miziki, na kota ba concert, na sepela, na mona ndenge Bible zoloba ke tangu toza na pema na bomoi. Lia mela tangu liwe yaka elobaka te o wana mutalobi yango papa we wemba. Ba fanatiki na yo. Bazo bima, bazo silika, baza makasi poza na pe na pema. Kasi kozala fanatiki ya mutu na komaki nyonso ebanda lelo te tokenda. Tala sikoyo moma nini oyo esalaka ete musicien ba fanatiki na ye bamona na lisusu te. Eza na moma nini? Tozalaka na ba musicien. Omoni Congo. Congo eza lelo te. Congo eza na l'an 0 ti lelo na 2022. Poto koma 2022 foto yeba. Banani o babandaka. Banani o balekaki na l'an 0. Oyo pe baningisaki mokili à l'époque. À l'époque. Ezalaki banani. Landa makamo na zolo ba répéter yango. Tozalaka na grand star na mboka na biso asko na zolo ba matea na nga lelo ba question musoko tuna na kolobango muke. Si. Mais question munene ndeza yango po yango ndenge bomisa ngai. Ouais. Na ningina kufa na nekota mabele. Si. Ba ebisinga ba lobi lichette za na porte ya ndaku na yo. Munduki za na porte ya ndaku na yo. Litia tokobuko makolo. Litia tokobuko maboko. Litia tokata yo mutu. Bakobeto machete, masasi na nzoto. Nyonso na nzoto ya mutu moko. Wana bozo loba po artiste na bino sana pema na bomoi. Numéro 1. Ye akufi na âge ya 26 ans d'âge na 1970. Bavon Marie. Ya akufi na 1970 Bavon Marie. Na âge ya 26 ans d'âge. C'est un grand star ya mboka na biso. Ouais. Bavon Marie. Lelo to mona kata fani na ye moko te. Bobi lisusu. Tozana numéro 2. Ya kufi na 1983 na âge ya 53 ans. Comme na ye Grand Calais. Ba fan club na ye bakenda wapi? Ya Grand Calais baza wapi? Bible solo ba chaque chose en son temps. 1983. Wana po baningi ba bomanga yango na ye na document. Si. Pona ko laksa bino qualité ya kanda très intelligent. Tu es très intelligent. Numéro 3. Nico Kasanda. Ya kufi na 1985 na âge ya 46 ans. Ba fani na ye bakenda wapi? Nico Kasanda. Numéro 3. Numéro 4. Numéro 4. Toke tunanga bongo fotoke. Numéro 4 akufi na 1989. Akufi na 51 ans. Yeto benye na kombo Franco Luambo Makiadi. Tout puissant OK Jazz. Ba fan club na ye bakenda wapi? Tout puissant OK Jazz. Tout puissant OK Jazz. Numéro combien? Numéro 5. Numéro 5. Yakufi na 1990 na âge ya 36 ans. Soki dia Nzenza. Bafana soki webino. Bokenda wapi? Soki dia Nzenza. Ozo tia munoko. Ozo silika. Po star naza na pema na bomoi. Numéro combien? Numéro 6. T.
tolongwe 5 tokomi na 6 lelo ya kufi na 1990 na age ya 43 ans komo na ye Soki Vangu papa Soki Vangu bafana Soki Vangu baza bafan club ya Soki Vangu baza wapi papa moni bakomo bato na otanga omoni epoko nde baoningisa bango mpe baningisa bongo numéro combien 7 numéro 7 ye akufi na 1990 na age ya 44 ans komo na ye Mpopo Luai grand star atika pe basi na bana bafani club ne bakenda wapi numéro combien numéro 8 tokomi na 8 numéro 8 ye akufi na 1990 na age ya 34 ans Pongo Love Sandra Pongo Pongo Love bafani club na ye bakenda wapi Zakari c'est très puissant Sandra Pongo atikala wana zo yemba mais muto soutenir yete numéro combien numéro 9 numéro 9 yakufi na 1994 na âge ya 40 ans Abeti Masikini bafani club na ye bakenda wapi bozo tia munoko po aza na pema bible ezoloba chaque chose à son temps landa tokomi numéro combien numéro 10 numéro 10 yakufi na 1995 na âge ya 43 ans Espera Jengaka bafani Espera Jengaka bakenda wapi bible ezoloba chaque chose à son temps awe komisiko makambo batama yele ana soba makambo bazoba te okobomanga pamba mama aïe toke okobomanga pamba mama les warriors levez-vous okobomanga pamba okobomanga pamba les warriors okobomanga pamba okobomanga na tali ya nini okobomanga pamba dadi okatanga lishoti na tali nini okobomanga pamba dadi mbeli na tali nini okobomanga pamba dadi tali bana mbisa muke papa okobomanga pamba dadi bana mbisa muke tazana numéro combien numéro 11 yakufi na 1995 na âge ya 55 ans Bokele Isenge bafani ya Bokele Isenge bokenda wapi nazoya numéro combien 12 numéro 12 yakufi na 1996 na âge ya 49 ans Ntesa d'Alliance bafani ya Tesa d'Alliance bakenda wapi Christelle Tesa tika la bundara ye moko azopotana muta ko soutenir azate likamo nazoloba interpeller batu ebele bana ba artiste ebele naza lokola kizengi naza lokola muta malade ya mutu mais makambo na bimisi papa moko afandi alobi te botika liti avanda kimia to soutenir ye makasi toke 13e numéro 13 yakufi na 1997 na âge ya 57 ans Madiata Père Madiata grand artiste Madiata anozo yoka achape komo na mboka bafan club ne bakenda wapi numéro combien numéro 14 numéro 14 nzambe na yoki pasi makasi akufa trop jeune mwana mukie bafan club ne bakenda wapi omona pe mutazaki na orchestre munene public ebele baza ko abandonner mutu soka akufi ngana zo tuna bafan club est-ce que bolingo bokolakisa ngo timu ko leader na bino okota na si ya mabele wana question ndeko na ngai o biloko tozo bimisa eza très puissant très capital numéro combien 14 yakufi na 1998 na âge ya 46 ans abengami na kombo ya Pepe Kale bafani ya Pepe Kale bakenda wapi Empire Bakuba balofombo bazopotana bajuna mombafo baba nani oyo tu bazopotana kaka
nayebisaka bato koboma moninga mpo na artiste na yo te. Yo koboma moninga mpo na artiste na yo. Est-ce mukolo artiste wana kozala te okokontinue musala tokotika ebele batika toke 15e nazoya papa. Merci beaucoup. Awa lelo peneza profond bola musaba tout balali kokodema na yebite sono oloba mabe te okende bien les okende bien bosakanaka o mutu amayele si babenge mutakala na nkolo Bulumbu na nkolo. Numéro combien? 15. Ye akufi na 1998 na âge ya 44 ans. Kombo na ye Lengi Lenga. Grand artiste ya Congo. Ouais. Ya République bafana ye bakenda wapi? 16e. Numéro 16. Numéro 16. Ye akufi na 2000 na âge ya 45 ans. Abengami na kombo ya Dido Yongo. Papa na Dido Yongo, papa na ba yogo tu, bana tu. Ya Yolo, ya Dallas banini tu. Dido Yongo azati. Bafani ya Dido Yongo bakenda wapi? Nani kuna? Numéro combien? Lola Mwana etu. Numéro 17. Lola Mwana tata pambola yo. Numéro 17. Ya kufi na 2007 na âge ya 57 ans. Babenye na kombo ya Madilusi système. Le grand ninja. Bafani ya le grand ninja bakenda wapi? Le grand ninja. Upanda telema tobi na rumba. Koboya te salinde ndemba. Nalingaka moto na yo ezalango na lipeka nanga. Mwali solo na litoyo. Wana otianga nde na assurance. Nzoto na ngai ekomi ya sire. Mama Bokenda wapi? Ani wangu Bois Noir kombo na yo kumpanda fumu bwala abenga tika mingongo yango te. Madila siliki asiliga mino te wana bakomo bebisela nga nzembo mingongo wana eza salite. Numéro combien? Numéro 18. Numéro 18. Ya kufi na 2007 na âge ya 50 ans. Abengami na kombo ya Charles Mombaya. Allo téléphone. Euti na lola. Tobongola mitema mokolo bedola. Papa Charles Mombaya. Que son âme repose en paix. Numéro combien? 19. Ya kufi na 2008. Apambwamaki na kimukolo ndenge nga mpe na kopambwama na kimukolo. Na âge ya 83 ans abengami na kombo ya Wendo Kolosoy. Ayi kozwa vi na mukolo. Na kimotata mukolo. Bafani ya Wendo bakenda wapi? Boso bimisa nzoto makasi po leader na bino aza na bo moi mukola koda ye bo bimisa pe makasi to mona na misu. Numéro 20. Numéro 20. Ya kufi na 2008 na âge ya 36 ans abengami na kombo ya El Pacino, c'est un grand artiste de notre pays. De mon pays. Tata pambola yo Molimo Nepema na kimia. 2020 na numéro 21. Akufi na 2011 na âge ya 59 ans. Ombale. Bafani na ye bakenda wapi? Motema na ye pema na kimia. Numéro 22. Ye akufi na 2011 na âge ya 59 ans. Mbuta Likasu ndeko na ngai te kombo na okompona ngote Mbuta Mashakado ntambe kulutu Mbuta Likasu limbisa papa Mbuta Mashakado tokotala
ntango bakomo en désordre oyo ekoya parlement de bwe bandaka te ebandi papa kangaki me biso tozongisi parlement debout. papa limbisa biso obota bana maladi ya mitu numéro combien 22 23 te 22 bimonba te tolongwe na mbuta mashakado 22 tokomi na 22 23 bimombale 23 24 te nasalaki erreur ntango nazokoma naza moto erreur etinel etinel etimel to etinel l'erreur etinel erreur eza nzela moke bon toye 2011 na age ya 50 ans ye abengami na nkombo ya debaba el shabab bafani na ye bakenda wapi azalaki na mokili aye koya na nzambe que son âme repose en paix toye na 24 tosote mbala moko ye akufi na 60 na 2011 Pablo Bakunde bafani na ye bakenda wapi que son âme repose en paix 2020 numéro 25 nzambe nanga akufi na 68 ans na 2012 ya bengami na kombo ya Pependo Ndombe Babindo Ndombe Famindo Ndombe Pepe Ndombe masha nani akolela nga sherie soki oyoki nga nawe ndima makotia poto matange on a Pepe Ndombe que son âme repose en paix. Toye na numéro 26 Pepe Ndombe bafani na ye bakenda wapi numéro 26 akufi na 2012 na age ya 55-54 Mabele Elisi itokia bakenda wapi chokolilo chokolilo bamongo bosa wapi atikela René Loko ntango azalaki na bomoi finga ye oyoka son omona babimela yo en désordre tata mokonzi asepe na makambo na oloba makasi ali mwanu ata aza na maladi me biloko ayaka nango na ngai kututa mosu na yo nayebi te bane osutuki ye ntango nazokoma nabosanaki ye te ye akufi na 2013 na age ya 73 ans abengami na kombo ya Tabulei Rochero bafani ya Tabulei bakenda wapi Rochero senelei Peggy Tabu oya beta ba Olympia wana Seigneur Lei okufi bafani pe bakufi ngana ningi na kufa nzembo Lei moko za nango te si ce soir c'est la lumière kokena na français te yo bete français na bete lingala mais tout ça no dire tout ça no care bete français parce qu'on a oya lingala ce soir c'est la lumière petite et ma belle le pirogue vous attend amen oh petite et ma belle kata maze bakanyo na ndaku yambanda okay na beta maze maze obomi ngai akena be oye mazango aza na biso mazango bayemba zali tokei tosilisa no bakombo numéro combien tomona ba 27 te wana toleki Lei Seigneur Lei toye na 2013 akufi na 52 ans ye abengami na kombo ya le muloto bakretien bokenda wapi ezalaki manke ya groupe d'adoration bokenda wapi toke mwambango ye akufi na 2013 na 59 ans Redo Likinga
Redo likinga bafanya redo bakenda wapi? Ye akufi na 2014 na âge ya 57 ans. Abengami na kombo ya King Kester MNA ya Kwangolo Soso. Kwangolo Soso Fumumpa. Ah, le grand Kisimi. Mutu ekenda. Mubiala. Ah, tobeta Mubiala. Ah. Tobeta Nzinzi. Nzi Nzinzi ye. Mobali mabe o Nzinzi ye. Ye mobali mabe o. Tanta tanta. Oh Nzinzi mobali mabe oh Nzinzi mobali mabe bongisa mwasi na yo Nzinzi ebele ya mbongo yo kosuwaka papa kaka bambiance na basoyo baina mabala o to bakselogo moko bon nakoki kondima lisusu basouvenir ezonga kasi yo moto te mabe elekaki bozoba nasalaki ye liberte nanga napesaki yo lelo yo bebisi. Ah non nze mwana na oyo na car na selka nakokende na mère na ngai Nathalie Ngalula tokende na tombe ya père na oyo na raisonner bafani ya Fumumpa Kester bato bandundu bokenda wapi bolongwa kuna basele monument na Kikwiti. Ah monument na chinois to Kester veuillez m'excuser bato kutu balobake confusion esalama elongwana ya Kikwiti ezangai oh bon dessiner mutu akufa kokai na ngai. Que son âme repose en paix. Akufi na 2016 na âge ya 41 ans. Ya bengami na kombo ya Marie Misamu. Sœur Marie Misamu. Yeso yo ngonga ya modèle na ngeko beta mokolo nini. Que son âme repose en paix. Ya kufi na 2016 na âge ya 66 ans na kombo ya papa Wemba Nkuru Bokul. Ah Petit Rossignol. Travaillez, prenez de la peine oh. C'est le fond qui manque le moins. Na beta libanga poete na zuwa mosolo. Na motoki na yonde ozwi lifuta. Na balaka bibiyo. Oh la vie est belle. Na malobe moro pema. Oh la vie est belle. Débrouillez-vous, débrouillez-vous. Oh la vie est belle. Bunzu Katawana. Merci. Sapologie, sapologie, ah, sapologie. Que son âme repose en paix. Bafani ya papa Wemba. Ouais. Village Molokai bakenda wapi? Total. Ya ba nenios ya ba musicien bakufa. Na sala ki pe sommation. Total ya ba âge na bango epesi ba âge na bango nyonso bakufela epesi 1531 d'âge. 1531 d'âge. Oya bango nyonso. Sali sommation. Ah, Daddy, tu es très intelligent. Hein? Oui, je suis très intelligent mon frère, moi. OK. Et toi, tu es négatif. Ah, Daddy. Moi, je suis très, très, très intelligent. Parlant na ningine loba nini. Ouais, Daddy. Lobby musicien na yo akokufa. Akosila impact. Yo pe moi lobela ye ezate. Makasi wana bozoloba po musicien na pema na bomoy. Merci beaucoup, Daddy. Merci beaucoup, Daddy. Nenga sali vraiment bilan moi statistique. Il y a quelques artistes musiciens oyo batika biso bazala ba grand. Oh le tozo mona pe bazaba grand bango pe bazala ba grand à l'époque na bango mais lelo bazate ba fa na bango baza wapi vraiment ils ont mot très capital. Merci na batutu boza toujours éparpillé à travers le monde boza continuer toujours qu'on soutenir biso oyo na nos s'abonner te kende rapidement na Tumba TV officiel s'abonner pe kende na lité ya kanda officiel s'abonner aux le dio du siècle oyo bato bele ba ozela et il y a partout tozala wana tozala tozela Sabino Daddy oui to esiko yo yona ken pia bozo wela nini
ken afukameli yo Bible abwaki mungu alobi apeso 48 heures 48 heures onko kilelo Zakari Mwamba Dadi Zakari Mwamba Dadi tata pambola yo merci pambola pe yo ngana keni eloko ya kowela ezate keni elongi mabenga pe elongi mabe tokei te papa tokende ouais keni elongi mabenga pe elongi mabe mutu akitoko entre biso mibale azate bino bale entre biso mibale mutu azate bon eloko tozowela eza nini ngai bamemaki ngai nayebi ke nake kosala émission nakosala émission kaka nga moko ndenge na mesana kosala nayoka bayebisi nga balobi mutagala yo ye okota na analyse nga mpe nabi analyse yango nayoka kaka na sango avant nakota bimelamele ebandaka te ebandi nasilisi komela émission ebandaka te ebandi oyebi nga mpe ndeko na yo contrôle mukie bilobele ebandaka te ebandi nalobi en désordre tongo ete na bapele ebandaka te ebandi IDPS viva viva nasepela na bango makasi yango mona sono oloba makambo na kanisi bandeko na ngai ya parlement debu ekenda wapi eza nango kaka bazali baoda ete bango po yo na ngai soki mpena bafuti biso tosala parlement debu na mokolo parti politique akosepela makasi vrai baparlementaire bango na oluka mpena basomba biso ya kosomba ata FCC mpena ye asombi nga na yo alobi bino bocreye baparlement debu na tige kaka totelemi elenge ebandaka te ebandi bato plein soki mpo olingi otie bamoye na yo tokoma kosalela parlement debu chaque jour toyaka kaka kolobela yo tokolobela kitoko naloba sa contrôle na contrôle maloba na ngai te ntongo etanaka te etani namona bapele ebandaka te ebandi yo mama na yo papa na yo koko na yo embesi na yo tata mwasi na yo barapele nga famille mobimba lokola nga mpe zoba nabimisa libota na nga nyonso na télévision balobi toprofite kaka ndenge abimisa tofinga ye makambo nyonso totala na TV famille esambwaka te esambwe nabimaka zoba te nabimi nyonso oyo bafingaka mutu nafingami biloko nyonso ezalaka na kati ya nzoto ya mutu moya koloba ngo na TV eza te mokolo wana nayokaki so na yango na oyo nazalaka nango te babakisaka te babakisi kote wana bayebi kofinga félicitation ofélicité bango banzoyo ngai soki namoni eloko wana esalami kitoko napesaka mpe mutu mbote nandimi bango bayebi mafinga to bawenge eza na mpona mafinga te nalobi bongo natei kombo mutu te kasi nalobi te kasi po te obaba kotumbaki wenge te bafingi nga kitoko nasepeli na efingeli na bango nabi mpe moye nakanga motema eza te ole basuka na kofinga balobi ozokota mabele nakota mabele boye te nakota mabele nakokoka na ngai te kuna mulungi aza makasi botika na pema nanu mukie bolingi nini senga pardon nabi kufa soni mona pasi pardon pesa nango kilo te bamemisi ngo mpe na mutu te pardon mpe swaka nango te nasenga na pete na ye bana wenge botya na se mama si deji mapote mama paster atya na se ye nde litoi ya papa eritiwata gogani moto na benga papa yebisa papa mwana sambwe gogani atya na se moto ekufaka te ekufi oleli na bapiroge na bamaître ninja balobi boye na ntango problème mutu nyonso akomaka très important na bato namonaka ntina te na wenge baza na ntina nabeleli bango en désordre bokota likamu na ngai bakotaka te bakoti
IDPS viva viva sikoyo okimi na suka mboka susu ndeni nakimi awa bayebisi nga balobi wana eza larme de crocodile. Ok babela larme de crocodile nano sengi bolimbisi bien te faut que ne kofukama na la samba la samba c'est longwa de siko omoni confusion balong ngai loka balobaki ne kofukama la samba c'est kufa atelo bakome bateo zambrota ngai ekufa te teli ngai te bango baloba ekende ka na la samba ngai makolo na ngai nakuta bango te na la samba wo soki na kosenga bamire etali ngai bolimbisi c'est la famille totya na se keni piana alobi mutu apandi biso garde ya kokaya kolela bongo te akosenga bolimbisi te biso tomelisaki ye whisky te. Il y a beaucoup de sortes de whisky. Il y a beaucoup de whisky. Oui. Il y a aussi des whisky spirituels, il y a aussi des whisky physiques. Yo melaki whisky ni. Ngai na melaki nyonso o ba cheki na mesa. Physique wow. Spirituel wow. Moral wow. Yamaye wow. Bilobele bandakate e bandi. Mabe yakate eye. Nakimate. Balobi protéger nzoto bana maison mais protéger base ouais kulutu yanto naza libanda tanga koya tobongisi ba bon séjour na kati ya Goma tata pambola yo merci beaucoup tata pambola merci ken pena la kelio atse bible asopi mungu ken alobi 48 heures maman Olive mama ni mama hein Marie Olive Lembe Kabila là où repose le cœur de China Rambo les raïs Che Guevara te na boya kinabaki du pays kokota mama na ngana buso ba oti kasi ya lobaki ba kotira ko bengo mama yebi ngana za te ko ba ko benga na za mwana ya kati ya famille ba adopter na famille ba adopter ngana kati ya famille na zalaka déjà na kati ya famille alobi makamu maki ya contrôle a contrôler bien hein te po yo po lobelaki Emmanuel Dondi prophète Emmanuel Dondi te lobelaki e pe faux tellement ça fait père spirituel ngai pe na pesa ki ye 48 heures soki papa na biso Emmanuel Dondi molobeli ya nzambe prophète de la nation prophète de la nation Emmanuel Dondi soki abengi ye dans 48 heures lobanga yi mutakala te oye pa obenga na 48 heures aobenga ete aobenga ete akobenga ete ndeko na attaché de presse ya église alongwe ona komi wana akolongwa akolonga attaché de presse akolonga nga na place wana oyo sala nga pe na sala nini audiovisuel oyo sala audiovisuel c'est audiovisuel o sala communication pour na sala ngona INPP oyo na INPP ya mo ba 3 mois te na tangi apo na yo banda su ba formation na INPP mais na ifasi na mona hotel yo ça na ifasi moi j'ai terminé l'ifasi. Oh, moi j'étais à IFASIC en 2008. Ah non. Gestion d'entreprise. Non. J'ai fait gestion. Là tu m'as. Là vraiment. Il y a mes collègues ifasiciennes. Il y a des Merlin Follow, des Coucou Asafoulou. Merlin Follow, c'est mon élève. Oh, Merlin Follow, c'est ton élève. Oui, c'est mon élève. Oh, Merlin Follow Nganzi. Moi je suis professeur. Et de Serkasi Milumbu. Oui, c'est tout. Et de Yannick Moulele. C'est mon élève. Tout c'est ça, c'est mes collègues, c'est mes élèves. Ah non, c'est fantastique. Daddy, merci d'avoir été principal à Souka Ochite. Qui Sinjora et pas na yo Daddy, il était à Canada au Monaka, le vieux Njora. C'est une femme ou un garçon, selon toi? Moi si mobile. Pour ba symptôme moi si na nzoto na ye ezali. Ya mobile peseni ezali. Ozolanda siko na tous les deux symptômes wana tika to benga ye mwasi mobali. Oh oui mwasi mobali ndeni kasi mwasi mobali te soko luki biloko ya basi na nzoto na ye ezali. OK soko luki pe biloko mobali na nzoto na ye ezali. Soko kei elobeli na ye na mutu ezolakisa oyo aza mobali. OK soki oza na poso luka bilemo mwasi otali ye na to lokomona ba pamplemousse. OK Oko sentir que
côté wana komi mwasi. OK. Siko bongo côté assez. Kuna nde siko ezosenga contrôle. Il faut ça la contrôle. Oui. Oh, contrôle prophétique. Contrôle ya nzoto tolongola bilamba totala sikoyo azana mutakala ya modeli nini? Wana vinjora. Wana njora. Siko faut que ne contrôler. Na contrôler. Wana siko OK pas na ye to kende pa na ye. Soki aboyi aye pa na ngai. Soki aboyi pa na nga to louer chambre. Hôtel eza moins cher. OK. OK, hôtel Facal to MP to soutenir Babia, Prince Babia. Tous les Congolais bana ya artiste nyonso na tangi kombo bakenda batika biso. Boyoka pasi ya Babia parce que yepe azali mwana. Natangaki Babia te questionnaire me repose en paix. Natangaki Babia te na bosana ekokoma na makambo eko ya prochainement na kokoma ye. Bana ba artiste nyonso botala salite ya mama ya Babia te. Botala salite ya mama ya papa Njora te. To soutenir mwana biso nyonso salite ya mannequin c'est-à-dire makambo ya salite ya koloba na télévision totala yango te Njora totala yango te to soutenir mwana ngana minute oyo place oyo Njora ningaki azwa pa wata goga ni moto na temba voyager bazui passeport nanga ba chesiko ngai CG Chali Rubenga. CG Chali Rubenga asengi passeport. Asenga passeport na PC déjà. Déjà nous boye. Aussi place ya Njora. Mais Njora ndé peut ba libérer passeport na ye. Ba libérer to kanyesko moko. Passeport de service. Passeport de service. Biso mo ba to sali sekango biso mo pe to sani. To kanyango. Bokangie passeport de service. To kangie. Ti ba okangango ba pesinga na tchengo na poche na kena ngondako. Auto passeport de service. Comme étiquette. Et comme dans étiquette fait on a. To lukalisu mwana mwasi mo ya modèle na ye. Ko ba koma pe belé na Congo. To tcheya matomata nango. Oh mon. Andoke nango. Oui. Merci beaucoup. Donc nous sommes pratiquement à souka traité na ye moko dadilité ya kanda bo comprendre que toza na souka mboka to boko tanga sika tozali parce que to ye ko bata ba ye ko bata ma. Te sika toza photo tangango. To tangango. Eze sika oyo esengi ne batu ba ya ko visiter ngo pe ba ya ko vanda awa. OK. Eze sika na melaka mwa kopo na ngai pona ko ningisa pe ba problème na ngai. Si. Awa toza na kati ya village Silo. Ils ont des bonhommes en face, il y a Régie des eaux. Soko tunika village Silo. Oye awa parce que yomoko kuti déjà tous na kati ya chrétien, ya ko bongisa awa po mutu ya ko liembis na ya mai ya kimia kinkole na biso e comme pembeni awa na des bonhommes. OK. Apeki sanga lobi mwana na nga leki na ngai. Ba komo na nga na ba télévision na linga abino tenga na bi papa yeba ki to se relaxer na mutabela mutu. Comme on a yé papa allait Silo. Famille Silo mobima na pesi binombo mbote. Tata pambola biso. Pambola mais dadi nazana mo batu na ngai frère Ale Wakanke. Ale Wakanke. Ouais. Mutu na yo. Frère Ale Wakanke. Oya bimisi nje. Centre de Dieu abimisi album Elubu Yankolo. Elubu Yankolo. Chanson promotionnelle za na Biloko Nzambe. Biloko Nzambe. Chanson promotionnelle les a touche penalty basal fitting na ser Laurent Mbongo. Te na ebisaki ye awa ngana liete moyena lobela ye ezate mettons au lobby déjà oyi ya lobby bilei na nkolo elubu ya nkolo eza biloko pourquoi ngana loba ya ofele na lie te c'est kaza faux frère aza faux frère neni ngana liete na olobela ngo ndenge nini comme nani frère Ale Wakanke pardon papa na lia nzembu zet comme ni album eza Elubu Yankolo album basali featuring na ser Lomo eza touche penalty eza na Remangol TV Canada bakende kokota bande ko bokota bo consommer yango menga na zo consommer ngo na nzala na libumu vraiment olia bo sala na lia Jordi Fwamba Turc patron ya maison d'habillement na lac Mouero numéro 51 chef d'état ya Turc na la tête Olote. Merci. Jordi Fwamba tata pambola yo. Vraiment. Latisa biso papa. Ouais. Tolata kala. Ouais. Aimé Ponda dollar boss. Dollar boss. Obi na olela dollar na mais mutu moko bazo betela nga lisolo na yeme na ondima yete. Pablo Kini dispatchante, le seul et l'unique déclarant. Oya kanyangola. Oliaki te. Pablo Kini dispatchante. Oliaki. Tout na batoni koko, tout na ba Isaac Mai. Bali véhiculé. Pona ye
tuna Tony Koko obeta na tricage tuna Isaki Mai biso pe tourna biso zoya biso pe kala mingi te yo rabo pa na bengo dadi oyokaki lisolo Stone Mukendi te Stone Mukendi Stone Mukendi oyo abwakaki mbongo na concert VIP ya Pullman oyo baoloba Stone Mukendi alingi komuna etangama te otangi komuna ozwi mbongo Stone Mukendi tata pambola ye vraiment Papi Bunzi papa français Papi Bunzi po pesanga Papi Bunzi tilelo ya zala kalme Maître Patrick Mpiana tilelo bakozwa charge ndaku na yo OK ndenge ya Willy Moucheni azwa charge le véritable code à Mboka ya Willy Moucheni plus de 143 ouais le véritable code ba gros bisous ouais check ce n'est pas pareil oh check toujours merci ate le belie mabe ofinye makambo seti azokaga toujours papa chéri ozalaka ndenge nini vina yo ngana leki na tebe na bia papa chéri longwa kuno ningo sakana bandokaka papa chéri toujours na elisunga bi papa chéri bino wenye bo sakana batendoka ya vanika toujours et puis akomi toujours thérapeutique toujours tokoloba te ata bosali nyonso biso tokoloba te toujours merci beaucoup merci beaucoup merci na Jordi Fomba merci na Raissa André de Canada Raissa vraiment vrai chéri merci pour le soutien na yo merci na batu tout boza ko soutenir nga de pour de loin tango za ko tala Tumba TV officiel kenez rapidement s'abonner et je vous recommande très bientôt borozwa single Paparazzi artiste émissé JR Maro c'est un artiste émissé qui a évolué au sein du groupe Wenga Musique à Maison Mère mais il fait sa carrière solo à Zabongo na London City et si quand il a préparé single nae Paparazzi oh déjà début août borozwa na la plateforme nio sur le téléchargement boken bobeta déjà JR Maro borozwa déjà bloc tout au JR Maro à ça merci beaucoup na batutu derrière la caméra c'était Lionel Chamala Lionel yepé comme ta simi réalisation merci l'équipe Mobimba merci na batutu bo soutenir de pro de l'heure portez-vous bien c'est parti.